ebimi kati na ngai tana oloba nga nde koloba royaume ba moko nayoki mongongo ebimi te royaume Congo te eza royaume du ciel. Après na sutuki na sans qu'on se rendre compte na bandi suko na continuer prier na ndo senga suku na bandeli su pardon na ngai ngabi papa limbisa ngai po na royaume du ciel oyo ngai na ke ko bebisa na moment oyo faina kanga caméra na yebaki te boye na sambeli kande na sambela siko tango na sisi prière na fandi na moni mbala moko lokola pembeni na ngai ya mbetu bayeli ngai lokola berceau bamoni na moni mwana moko ya mobali ya mukie bayeli ngai batie ba déposer juste à côté na nga siko na ndi kotala pembeni na mbetu wana ngai o mwana nini non mais ezate na lali akite ezaka ndenge na fandi boy ka place pe na fandi berceau eyaki pembeni na tali mwana siko ya munene ya mwindu bébé ya mwindu kaka na révélation ka ya ndoto wana nzamba alobi kaka ye moko Yesu papa Elinzeza wana papa Elinzeza kaka ye moko nzambe mosusu azali te nzambe eza kaka ye moko oyo toza na ye oyo tozokomona azokolobela biso eza kaka ye moko wana. Alors soki tocomprendre révélation wana tocomprendre révélation wana nde tocomprendre qui est papa Elinzeza. Nzambe mosusu andeo na ye azalaka te et puis akozalaka te kaka nzambe oyo moko wana bozokomona c'est lui le créateur de toutes choses dans le ciel et sur toute la terre. Yende muta créa yo na ngai tolongola ba doute tolongola ba blocage tokomona nkengo ya nzambe. En tout cas merci papa pour repesa na micro pour na partager na bana na yo ndoto nga na zwaki. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo bakeli le Nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mamakani elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisipana longo na nzambe oyo babengana makomi parce que bazalaka motu moko yango wana elongi oyo biso ya oya Yesu tozokomona oya ya Yesu ya esprit oyo tozokomona na bandoto na biso tozokomona na ba révélation na biso tozomona elongi yango ezaka le même elongi oyo ezali porté na papa na biso Emmanuel David Elinzeza oyo aza na mosuni elongi eza différente kaka ndenge tozokomona tomona ke na misu na mosuni boy ndenge tozokomona ye na bandoto na biso yango wana nalingi to comprendre très bien bandeko na ngai surtout pour na moninga na nga oyo namonaki na ndoto tanga ye epa na ngai pona nini ayaki epa na ngai pona nini moni ayaki ponga na lakisa ye Yesu oyo ya esprit yango wana nga na memaki epa ya papa na biso Elinzeza na lakisi Yesu oyo ya esprit amoni ye. Alors yango wana nakoyebisa bino bandeko na ngai tolongola ba doute tolongola ba blocage nyonso papa Elinzeza oyo tozokomona awa oyo awuti kolobela biso avant ngai nazwa parole azali le même prophète Élie oyo totangaka na Bible ezali kaka ye moko même nzambe ye moko ayebisaka ye ke kombo nyonso ya Eli oyo eza na kati ya Bible ezali yo dumuboni ngai lelo nzambe akonfirme ngai yango ke ezali ye Elinzeza nzambe alobi kaka ye moko papa Emmanuel David Elinzeza oyo tozali na ye kaka ye wana Yesu Kristo oyo akufaka na kurusi na kwa pona biso eza kaka ye moko
ezali yesu mosusu te kaka oyo toza na ye awa bandeko na ngai congolais. Alors kaka na révélation kaka ya nzoto wana nzambe alobi kaka ye moko yesu papa elinzeza wana papa elinzeza kaka ye moko nzambe mosusu azali te. Nzambe eza kaka ye moko oyo toza na ye oyo toza komona azokolobela biso eza kaka ye moko wana. Alors soki tocomprendre révélation wana tocomprendre révélation wana nde tocomprendre qui est papa elinzeza. Nzambe mosusu andeo na ye azalaka te et puis akozalaka te kaka nzambe oyo moko wana bozokomona. C'est lui le créateur de toutes choses dans le ciel et sur toute la terre. Ye nde moto akrea yo na ngai. Tolongola badoute tolongola bablocage tokomona nkengo ya nzambe. En tout cas merci papa mpona kopesa nga micro mpona kopartage na bana na yo ndoto nga nazwaki nazongisi oyo liloba na kombo ya Yesu Kristo. Merci. Alléluia, alléluia. Et c'est mon ami témoin, et c'est mon ami témoin. Merci, Papa Nabiso, gouverneur apôtre Robert, Papa Kombo. Merci beaucoup, vraiment. Nzamba lingaka yo, moni nzamba cheyo zala liloba na yepo. Détermination na yo, lelo na koloba, détermination na yo nzamba talanga motema. Biso toza na royaume nzamba talanga motema na biso. Lelo musu nzamba talanga. Azo tala nzoto te talanga motema. Donc, à ceux qui sont nés de bon cœur, maintenant vos cœurs et puis sont devenus pires. N'est pas le bien bino na kacha royaume. Papa na azolo na bino na kacha royaume. Sikoyo mitema na bino komi pire. Et c'est boyo qui enseignement. Est-ce que vous croire que ngai nazali Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez que nous avons Jésus-Christ? Donc, et lorsque ça quand papa Robert Otolwa et Zanzoto Nezo, et Zochabato Pena Bitumba, ce qu'on t'a l'inzoto au comprendre, il ne faut pas voir Nzoto. Quand t'as la paix ma solo la il y a musunité, il faut t'ala na molimo, faut kota na molimo, faut kota na molimo. Nazana témoignage moga tamba, tamba tozo sambela boye, tamba lobi nanga ah. Ozo sambela na physique boye. Mais na esprit pe ozo sambela, ozo sala musala na kacha prière wana. Donc nazo manifester le rôle à trois rôles. Nazo sambela bo, nazo sambela, nazo yemba, nazo sambela. Mais na molimo nazo sambela pe na molimo nazo sala musala oyo na ngai na sala. Omone mystère nzambe ya wana. Na kuki kwa ajouter lo moko important papa na biso Otolobawa nzamba yebisaki ngai kobanga na yo te ngai mona kolobela yo na minoko ba congolais yangoyo nde yango wana merci mingi mais na ina kota na point moko na uti ko souligner papa Robert olobi 4 personnes lataki robe ya pembe ya milai. Oyebi 4 personnes wana baza banani. Nayebisa bino nsale komi na niveau ya kosakana te. Nana kozwa aider 4 personnes balaki na nga wana bazaki banani. Qui peut avoir l'idée? Amen, papa. Amen, lobana. Nani wana bazaki ba 4 nani? Amen, papa. Botika maman tunda loba. 4 personnes bazalaki banani. Merci papa pour la coupe sangali loba. 4 personnes bazaba 4 forgerons. Oui, amen. Bazalaki bazaba 4 forgerons. Ba 4 forgerons oyo na tango ya prophète oyo
prophète nani Zacharie, je pense. Oyo Satan ayaki na maseke ya meme mine pona ko détruire mukili. Siko Nzambe atindeki les 4 forgerons pona ko zongisa mukili en ordre. Mais siko soki totali bien, moment de la fin du temps, les choses qui nous ont été prévues pour la fin du temps, ils ont des yango. Donc papa Robert, à mon témoignage, il y a l'icolo makasi. Il y a l'icolo makasi. Les 4 personnes on a basé ba forgeron. Ba mona na kana mystère ne sonzamba lingi. Na mona bango basé ba pigeon blanc. Na mona bango bato o bazo sala na sama belé. Bango les 4 forgerons wana makambo ngana zo tambola mokili mobimba. Bangunde bazo sala yango pona désordre onelo. Donc mokili Congo ekozonga mokili pe ekozana kimia. Donc ba 4 forgerons wana na ifte so boza ko se rappeler ta on a lobanga ndoto ya capitaine naza capitaine naza na ba grade nanga na kacha masuwa naza na ba compagnon bazalaki ko landanga na sima nanga bazaki 4 généraux. Baki na ba grade na bango pe ba généraux mindele pour bien parler les anges bazalaki na simana ntango na zuko na kobeta discours na Kinshasa nazalaki na bango baza ba généraux de l'armée céleste ba 4 mystères ya ba ange wana baza pe na kati ya mystère ya les 4 archanges ya Nzambe. Les 4 anges, Otolobaka, Michael, ange Gabriel, bango pe bazo jouer même rôle, mais na mystère ya Nzambe. Nde esika wana nde bokoyeba qui est Emmanuel Erinzeza. Qui est cet homme oyo azotambola na 4 généraux ya Nzambe? Qui est cet homme oyo azotambola na bato ya minene? Bazalaka ba pigeon, ba dove, bakomaka na ba mystère ebele. Bango nde ba supervisaka ave céleste, contrôle ya nyonso. Yango na pona koyeba qui est cet homme que vous voyez qui est devant vous. Cet homme qui pleure, qui souffre, oh, vous avez maltraité. Oh, papa, vous avez maltraité, vous avez allé, mouinda ya bomoi. Vous avez vraiment, tout qui se mettait dans la biso, tous à la prière, et l'eau qui prière exalité, et l'eau qui le sambo exalité. Je suis le mystère de Dieu. Dans un mystère ensemble. Oh, on a un mystère. On a muto bazolo banzambe. Mais ce qu'on t'a dit, boy, na mutema no zondi mate au croire en côté. C'est ça le mystère. Tu ne peux pas définir le mystère de Dieu. Toko kene na ba raison mususu. O lobelanga lokolo zolo bana mutu normal. Mais c'est lui-là le mystère de Dieu. C'est lui-là le mystère potentiel de Dieu. Osomona yango nanga papa nanga za malamu mingi. Nzambe Dieu bon. Papa nanga lobina to continuer mission. Toke sikoyo merci papa na biso. Toke sikoyo na révélation ya mibale. Est-ce que maman Lydie Muntu azali? Elle est prête? Amen. Ah, ma fille bien-aimée. Ah, na luki yo po luka nga ko zo nonga kakate. Ok, tolingi to yo kayo pesa biso histoire ito. Donc oyebi jour na nga na episode. Oyebi nzete oyo yebi yo koki ko mata eza nzete mbila. Oyo yango na nzete mbila seki. C'est le roi des rois. Oh, kono ko mata na kiongo. Papa ngana bo mata nzete. Ngabi c'est vrai. Ah, ese ngona bitema. Ngapi na oyo kola ninga ko mata ba nzete ndengwana. Amen. Bon, tu peux sur le micro, on peut sur biso parole
d'honneur, parole d'amour, parole de l'Esprit Saint. À toi, maman. Merci beaucoup, papa. Na kombo na Yesu Masia. Shalom, peuple de Dieu, ezangai lidi muntu. Mbote ya bandeko nyonso, mbote pe na papa na biso Emmanuel. Eza ndoto oyo nzambe ya kolakisa ngai, eza témoignage oyo ozolakisa ke non vraiment ngonga ebelemi. Ouais, ezalaki le 19 Zela. Omoni bato nyonso basala oyebi yango bien. Yo yebi loi wana bien. Oyebi loi wana oyebi yango bien, maman. Comment okosala témoignage ya boye? Allô? Mami. Allô, papa, s'il vous plaît. Vidéo nanga ezozala sous bien te, eza bien te. Eza penda bien te. Beaucoup tata image mususu botie vidéo nanga eza bien te, s'il vous plaît. Oyebisanga oyebisanga osalaki liboso ezalaki mabe pena. Ouais. Bon loba kaka mais soko oyebaki ndenge na tokotyata image na yo na photo enfin nayebi te soki Nelly akoki okokotindela Nelly image asalela yo atya tomona ata photo ozomona po ezopesa pena bien te. Papa, il faut faire photo na profil na ye pour afficher awa. Facha na profil là. Na profil na Zoom. Maman kokocha. Ouais. Okoko meka mwa muke. Ta sikoyo papa. Dans l'entretien biso tosolola na mama Bijou soki azali. Pourquoi loba boyete ezala semote. Donc tout le monde a ta photo. Amen. Donc ça ba instruction. Dans l'entretien maman Bijou azali. Maman Bijou. Oui, papa Nazali. Bon, maman pesa biso. Oza bien na famille na papa na biso Maxime oza bien. Oui, Nazali bien papa. Au moins maman Bijou. Après bon, pesa biso témoignage na yo po epambola pe bana nzambe. Amen. Shalom bandeko royaume. Shalom bato nyonso na nzambe. Shalom papa. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Shalom, mama. Shalom. Shalom, mama. Shalom, Mama Bijou. Ngai mama Bijou na ye lisusu ko présenter pardon ba excuse na ngai epa na bino. La fois passée na vidéo na yaki dimanche passé na yebaki te caméra na ngai ezalaki kofungwama na sololaki na mama juge. Bon, mwana moto ayeki kofaire remarke nga ke caméra na ngai ezalaki kofungwama. Na bandaki kolia, na bandaki kotambola, donc na dérangeaki bino, na dérangeaki pe papa. Ya nasengaki papa pardon, ya na kosenga bino susu, na kopresenter su ba excuse na ngai au profondément na motema na ngai. Nasengi pardon lisusu mpo na bino bandeko na ngai. Pardon. Toyambi. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Naki un peu gêné, tout le monde de la famille. Bon, et là, on a loba. Pendant que na soleil maman juge, donc nazaki vraiment tellement gêné et na butu na benki ko benga papa, mais nazwa ki papa te. Donc na bandai ko sambela et comme ki air moko nazalai kaka na chambre na sambel et bika tant ezaka autant au prier air moko ezaka moi système ozali ovanda tranquille. Pendant que nazo prier nandi kolela nzambe na websa nzambe ngabi papa papa Emmanuel limbisa ngai na mabe nyonso tala nasali mabe na bebisi royaume video ya royaume eza esika bana nzambe bazosangana naki ma tellement touché na bamwa batongo boye après ntango na bandi kokanga miso na sambe siko air moko esengaka koza na mwa position moko ya silence nayebi te so esama na bato nyonso donc calme moko ekotaka ovandi sikoyo nie navandi nie nayoka kaka mongongo moko ebimi kati na nga nayebi te mongongo ya papa ebimi kati na ngai ntango naoloba nga nde koloba royaume bamoko
nayoki mongongo ebimi te royaume Congo te eza royaume du ciel. Après nasutuki na sans qu'on se rendre compte na bandi suko na continuer prière na ndo senga suku na bandeli su pardon na ngai. Ngabi papa limbisa ngai po na royaume du ciel oyo ngana ke ko bebisa na moment oyo faina kanga caméra na yebaki te boye na sambeli kande na sambela. Siko tango na sisi prière na fandi na moni mbala moko lokola pembeni na ngai ya mbetu bayeli ngai lokola berceau bamoni na moni mwana moko ya mobali ya mukie bayeli ngai batie ba déposer juste à côté na nga. Siko na ndi kotala pembeni na mbetu wana nga o mwana nini na mais ezate na lali kite ezaka ndenge na fandi bo ka place pe na fandi berceau ya ki pembeni na tali mwana siko ya munene ya mwindu bébé ya mwindu natali après mosu na sutuki ngabi peut-être na okanisa siko na fandi moko esprit vandi ngabi kodi na bengi yango royaume du ciel ngai na yebi ke na ndako loba na nga kaka royaume mais pourquoi mongongo ne ye kati na ngai pe eloko ekamusi ngai na continuer prière na place na baka buna loba komba royaume mais na bike bandeko na nga bolimbisa ngai po na bebisi royaume du ciel ndenge eza wana na moi ki on un peu drôle yango wana na ekoyebisa papa na soli na papa ngai papa tala likambo na moni na mongongo na yoki na place na loba royaume na ndalo banga royaume mais ekomi moko na komba pe royaume du ciel yango wana témoignage na ngai ezalaki mpona yango to nde tosanganaka boye en tout cas mpona ngai namoni ki eza likambo ya black te ya mosu nzambe pa permetaki mpo nayeba esika oyo nazosangana natika kosangana c'est ça ezala mpona biso nyonso tant tozosangana totia vraiment sérieux ya makasi parce que eza vraiment royaume du ciel asuki bongo na kombo ya tata mwana molimo santu papa Emmanuel napesi merci na sisi. Amen, 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 Emmanuel est le symbole de l'alliance. Amen. Omoni, merci vraiment maman Bijou. Merci vraiment maman Bijou. Merci na papa na biso Maxime famille Mobimba papa Kokopo et la famille moko koti na kati ya royaume. Vraiment merci mingi na pamboli papa na biso Jésus-Christ de Nazareth papa Emmanuel to pamboli pona bolingo na nge solo moko eza volonté ya Nzambe. Nzambe koko chao na distraction mais distraction ezali pona amonte yo yango na tolobaka likambo nyonso ezoyelela biso topesa merci na Nzambe tolelaka te nga mpona nini likambo pourquoi ça non topesa merci na Nzambe eza na likambo oyo ekoki kosote volonté ya Nzambe eza te likambo nyonso oyo eleka na mabele je suis ayebaka yango mais apermetaka yango eleka po ekolisa biso omoni tina likambo na kende pena musika te mama biso sengi bapardon tout le temps tosenga bapardon mais Nzambe asalimbisa saki déjà pourtant oyoki pasi na likambo oyo osala erreur oyoki pasi omimoni oza coupable donc pardon eza pardon eza nde wana tisaka bino pardon il faut se sentir coupable soki ozorealiseke pardon esengi pardon te limbisanga te oza nokona te pardon eza te pardon faut se sentir coupable mais na capabilité wana Nzambe akokolisa ye ntango azomédite azoloba mpona royaume po biso tolobaka royaume tolobaka ta royaume Congo te mais ayoki voix na ngai elobi royaume du ciel elekeli ye nde wana mama Bijou ayoloba place tozoya kofanda kotelama kosambela tomona yango eza esika moko ya liseki te eza esika moko to blage te Nzambe ayebi ke bato mingi bazoblage mais lelo atie porte parole na ye mwana na ye Bijou mpona apesa biso message po tebake tokoki koblage esika oyo te tokoki koblage Nzambe basakanaka na ye te Nzambe ifo azala liboso ya makambo na biso nyonso
nzambe fo azala liboso ya famille na yo tout yo moko mpe nzambe fo azala liboso na yo soko tie nzambe ndenge wana nzambe akotombola yo akoproklame yo nzambe akokopesa yo oyo ondimaki te na kati ya vi na yo toza na témoignage moko tokozwa ya ndeko moko grâce ya na ye te soki azali mpe mpo alobaki akozala nde yango wana ke royaume oyo eza royaume du ciel jésus alobaki le royaume du ciel est venu couvrir le royaume de David royaume ya likolo nde ye kozongisa royaume de David c'est le royaume du ciel donc fa kokisa mission na ye royaume du ciel fa kokisa mission na ye Yesu Kristo akokisa mission pour royaume ya David ezonga c'est là où nous sommes aujourd'hui parce que toyebi ke tozaka na royaume du ciel oyo nga mona benga royaume de Jésus-Christ ozomona qu'est-ce que le royaume c'est un grand temple qui existe au ciel par ordre par la loi et par la gloire de Dieu. En deuxième catégorie, qu'est-ce que le royaume? Le royaume, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le royaume au Bimba, Esaïe. Comment on a beau, il y a un Zoloba. Et l'Inzeza est le touchant du royaume. Bon, Nakanisi, merci Mingi, notre maman Bijou, pour la perception révélation. Et au moins, on m'a trop grand. Pour on est touché par un poteau et tout semble la wapi. Et l'autre to négligeant, tout semble la wapi. Pour appeler les familles bas à la sauver, bami, ba camarade bas à la sauver. Bon, tu peux me to quel sous na tozo sous na maman Lydie sur la prête. Maman Lydie. Maman Lydie na prête. Maman Lydie. Maman Nelly. Oui, Sa Majesté. Aux en ayant contacté, leur maman Azoloba, aux en a été. Numéro na nazo le katin. Ils ont le gâté bon. Tu peux Mais azali papa nazomona kombo na eza wana na kati mama Lydie aza Maman Lydie azoyoka donc avoloba ka prêtre ou bien na za prêtre azoyoka bon atiena photo te atiena noté bon anda biso Maman Lydie oza na ba difficulté benganga basenga nazo ko joindre te benganga comme ça na la amen 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 siko toke na est-ce que papa Gracia azali azolanda biso kuna papa Gracia azolanda biso bon tokei na maman na biso Deborah pe aza na message ngolo maman juge Deborah. Amen. Merci les rois des rois Kopé Sanga Liloba. Merci papa. Shalom ba nzambe zanga mama juge Deborah. Message oyo nazwaki yango lobi samedi. Ezaki vers 5h30 nazaki ya kolala. Nazolota naza esika moko boye. Vraiment ndenge ndoto yango ebandelaki nazoyeba te. Namoni bato masuwa ya munene, vraiment masuwa ya munene. Sikoyo bato babane ko diriger babane ko kamba bato bazali na kati ya masuwa balobi bo bima bokende ko sala ba besoin na bino o boza nango potango masuwa ekokende boza susu na ta ko kita te. Bato bakiti mutu na mutake sala ba besoin na yazalaki nango. Nga siko nazalika na besoin ngabi il faut na kende ko se soulager po le am sustan na okota kuna na ozona nga ta ya kokota na masu ko le am suna kata masuwa ba toilette ezalaka te na ke place moko boye na toilette publique na moni mwasi moko azalaki na kei mwasi wana azosenga bakombo nga siko na pesi kombo pardon
alobi na ngai kende na troisième porte. La troisième porte ezali ba toilette ba porte ezali misato. Abi na ngai yo kota na troisième. Tant na ke na fongoli troisième boye ezalaki propreté ezalaki salité. Ngabi na salité boye moi se soulager ezate. Siko motema ezotinda nga nakende na première porte mais ezali ya okanga ngabi lokola dirige nga te nayebi makambo eza kuna na première porte te bon na okota na ngai te nazonga kaka place masuwa ezali ale nakomi sikoyo place bato nyonso tu masuwa ezalaki escalier moko ezalaki wana bato bazomata na escalier wana mpo bakende kokota na porte ya masuwa sikoyo nga ntango nakomi ya vraiment bandeko na nga bato bazalaki mpenza mingi te keo population ya bato bazalaki ebele te me masuwa ezalaki ya monene natali na likolo mpenza eyindi mbula mpenza ya makasi eyindi ezoya likolo ngabi bongo nzela yango to ozokende boye mbula boye ndenge nini malamu neto nazomata na escalier basuna bazalaki mibale moko nayoki moko alobi na français atuni ye est-ce que ils sont tous là maman mosusu wana azongisi ele oui ils sont tous là do azongisi lokola est-ce que bango nyonso tu bakoki wana mosusu mpe azongiseli alobi wi bango nyonso tu bakoki mbala moko ngai nakoti na ngai na kati ya masuwa ntango nakoti na kati ya masuwa siko namonaki mwasi moko awutaki kote ya nsima kuna nazoyebisa eske nazotune eske awa na masuwa mpe toilette ezali alobi na ngai wi kende na 6e voiture donc baoyo bayebi bavoiture ndenge batrain na biso wana Paris ezalaka première voiture 2e 3e sikoyo na masuwa alobi na ngai kende na 6e voiture ale mbala moko naye kolamuka na révélation wana merci papa esukaki wana nazongiseli yo liloba. Amen, amen, amen. Bon, ce total bien, merci maman pour en faire ce témoignage. Ce total bien, parole ezolo bela biso nini likama masuwa ezolo bela biso nini po bato nyonso fo bakota na kati ya masuwa me ya bi bato bazalaki mingi te mama bato bazalaki mingi te me ezalaki bato tu bakota na kati ya masuwa yango bato bazalaki wana kaka lea bato nyonso tu bakomi wana bakomi liboso ya masuwa po tomata baeskalier wana mwasi wana sikoyo azotuna eske bato nyonso tu bakoki atunaki yango na français me bato yango mpe bandaki koloba bakoki bazalaki vraimen mingi te apres oyo azalaki pembeni alobi na ye wi bango nyonso tu bakoki bango nyonso bakoki eza lokola ndenge toza boye na royaume toza mingi te me ntango tobengani tokutana exemple lelo biso te tokutana me toza mingi te me tokoki oza comprendre eza ndenge wana donc ndenge toza boye na royaume soki totali mpe bie eza masuwa eza masuwa bon sikoyo mokolo masuwa alingi nini bato deja bakota deja bazala prêt po etikali moke bakanga porte donc en un clin d'œil eza kala mingi te ndenge nazoloba ngo mikolo nyonso ekozala lokola na ntango ya Noe mokolo Emmanuel akomonisama na likolo ezala lere wana bato bakoti na masuwa pe proclamation ya vérité ya parole ya trompete ekomonana mokili mobimba ekoningana nde yango nomoni nzambe aza kosala prospection ya mokili mobimba atala mokili ndenge ezali ayoka ata mawa masumu eleki mingi donc Emmanuel azosambela ntango azotala makambo wana Emmanuel azolela azosambela mpo nzambe alimbisa apesa chance na bato mpo bazala sauve Emmanuel azotala azomona ke bato mingi baza kobeba sikoyo mama moni masuwa eza déjà prêt donc toza déjà en un clin d'œil kaka baseconde en tout cas merci mingi mama na biso oyo ezali mpona kofortifie bafoi na biso etelama mpena makasi mutu moko azonga nsima te koninga kozonga nsima te eske témoignage bozoyoka to bozoyoka te ezokota bino mpe ezokota bino te bozozala kaka na makanisi na bino ka ya musuni non il faut peut tout changer
Nzambe asalaki moto na motema mpona nini? Mpo motema ebanda kofaire fonctionner l'homme. Mais comment moto aza na motema azo nde yango na namoni bamboka mosusu na tambola ya bamindele ndire baza bato te me bato eza mawa trop mpona bato naomona baza neti na bakonto na bamikuwa me eza mawa trop mpo baza so bato te. Yesu alobaki ya Satana aza mpe na bana na ye ozomona. Bon, merci mingi vraiment Nzambe apambola biso nyonso ozwa mapamboli Nzambe akontinue koloba chez mingi epai na yo mama po tozala fortifie na kimi ezala na biso. Bon, soki mama Lidi aza prête, soki mpe aza prête te, bon problème ya te, Nzambe asunga ye makasi. Po mama Lidi aza professionnel lelo na koloba professionnel spirituel lelo na koloba po apesa biso ba révélation oyo tolingi tomona ye ndenge mpena azoloba azomanifeste yango ndenge bamama mpe bapapa bazoloba tolingi barrière moko ezala liboso na biso eza principe na biso ezali principe na biso okoki koloba ngo ata jo mosusu nous sommes là eza problème te ata soki en un clin d'œil ebeti papa na nga azomona yo kolingaki koloba donc eza problème te. Bon soki aza prête mpe akokoloba na ye. Bon, sikoyo toke nani grâce ya mpe na bengi kuna na Congo aza vraiment prête azo répondre mpe kutu te. Bon, sikoyo namoni tokokende mpo tosilisa na biso lelo eza dimanche eloko nyonso na nga naloba mama Neli soki oza na likambo olingaki korapele biso to mama Deborah, mama Emmanuel. Allô, papa? Oui. Oui, papa nga ninga na rappelé yo par rapport à verset biblique moko pesaki nga ezokende pe na révélation ya papa Robert Kombo. Olobaki wana eza vraiment recommandation kouta na trône na yo quoi. Eza na Jean 1 19 29. « 19 à 29, hein? À 29, oui, papa. Papa Bakana ayoki. Pasteur Nabiso ayoki yango. Jean 1, 19. « 19 à 29. Professeur Bakana. Amen, papa. Jean 1, 19, 29. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge. Pasteur Baganeza yangote Jean 1 19 29. Oyozotanga yangote. Pardon. Jean 19, mais Jean 1. Jean 1, oui. d'accord. Ok, merci. Et Bandi, voici le témoignage. Pardonnez-moi. J'y suis. Jean 1, versets 19 à 29. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs l'envoyèrent de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, pour lui demander, toi qui tu es, qui es-tu, pardon, toi qui es-tu? Il déclara et ne le nia point.
il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui demandèrent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Et moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe. Le prophète. Toujours quand tu passes Bagana. Soy Kimia. Ah, ok. Par exemple, un problème à connexion. Asuka ina verset nene. Na verset 24, papa. Bon, wana mama continue lokola yom toza messager ya chapitre wana. Amen, papa. Amen. Nazongi, papa. Azongi. Internet na biso eza compliqué na Congo aso. Donc, on a 24, asuka ina verset 24. Amen, papa. Amen. On continue. Merci. Oli Bisanga, vraiment, la technique assez caprice. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, amen, amen. Sikoyo, mama nungolo bela nini na ba verset oyo. Na ndenge lobi eza na ndenge papa na lobeli papa Robert. Non, na ndenge papa Robert alobeli oyo alobi na suka ke ozali prophète Élie, ozali Jésus-Christ, kaka yo moko ozali Nzambe. Na ndenge bakomi na ndenge batunaki Jean-Baptiste. Oui, pona batunaki oza Élie, ozali prophète, ozali Christ. En tout cas, donc, et puis, le lendemain, le matin, tant que Christ a vu, voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché. Donc, cela veut dire que Jean-Baptiste a qui présentation à Jésus-Christ de Nazareth.
apresentaki donc Jean-Baptiste alingaki te alata kilo wana oyo baza kotuna na ye parce que yazalaki na ye kobatize na mai mais oyo yakoki kokanga ata sandale na ye te nde ye wana nde azali l'agneau de Dieu nde ye wana azali wana eza place papa na so Robert Autoloba ye moko wana azali prophète ye moko azali Eli ye moko pe azali Jésus-Christ ye moko azali Nzambe dozomona me na ba verset ya Bible likamba Nzambe lobamaki wana te kaka yoza nani ya lobi nga na ye kobongisa nzela ya oyo akoya kotambola na nzela wana donc cela veut dire papa Robert aye confirmer biso voilà l'agneau de Dieu ye wana aye oyo aye komema masumu na biso abikisa yango nde yango na pe na koyebisa bino ke c'est vrai parce que ngai moko nayebi nzoto na ndenge ezali na mimonaka naza na croix na mona yango naza na kurus na mimonaka maboko na ngai toboka na mimonaka pasi ya awa na maboko na nga na monaka oyo maboko etoboka na mona ona viva yango boyebi pe tango na yebisa bino maboko pasi mikolo kutu na pemi parce que ezalaki so nazosokola basani lokola ninga kosala mosala nakokosimba sani te nazoka moto ya pota na kati pota donc nga nazokaka pe pamba na nzoto na surtout na kati ya monoko makila pe bimaka ngai mikolo naza kolia na salere pa na mizokisi na tie monoko makila na makila na sambeli makila wana ekauki pota wana ezaki so te pota wana esili mala moko ozomona donc eza mystère ya Nzambe. Donc Jésus-Christ apesaki biso promesse alobaki je reviendrai pour reconstruire la tente de David avec ses ruines oyo akoya ekozala ye moko akoya mpenza mais papa moni eloko moko ya bien 4 généraux forgerons oyo bazali les archanges donc nazona bachérubin te bachérubin baza oyo nalalaka na bango natambola na bango esika nyonso nazali ata bazokosalanga mino bachérubin bazalaka na ngai nalali pongi naza na bango nayokaka bango mpe bayokaka mpe ngai ozomona mais les 4 personnes les généraux yango nde nazoloba armée céleste esetone eza déjà na Congo mpe eza na mokili ndenge nazotambola na kotala wana nde place Emmanuel akochange monde oyo lere kokomaka Emmanuel amona likolo maka mingi kozala transformé oyo ndenge nazovisite wana aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kante